ça. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Nakomi tunapata nisemba Elo nini oyo sekanya Elo landangana totonanga Olanga iko eyo ya kanda Alingi kotika maikimyate Yangola lele ni andale langa Izala pene langa Subuka na izange Alelanga ikolo Esotika ngale Iko bose Nakomi tunapata nisemba Elo nini oyo sekanya Elo landangana totonanga Olanga iko eyo ya kanda Alingi kotika maikimyate Yangola lele ni andale langa Izala pene langa Subuka na izange Alelanga ikolo Esotika ngale Como sana esa
ya tongo ya lelo nde tosengi nzembo ya bato nyonso Silwa Nzambi ukantila musila mukimukantila mukimuleka mukeleka mukeleka tusadila salukya Nzambi mukeleka enzamvi mambangi twavuluka tusadila salukya Nzambi mukeleka 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 tusadila salukya Nzambi mukeleka enzamvi mambangi twavuluka tusam na jina nange Nzambi tata papa kulutu Nzambi mwana papa mfumwa mbanza Nzambi mpevi santu papa mfumwa longo benu tatu bilombe ya kukitaka mosi kati na papa Simo Kimbangu Kyangani Nzambi ya banzambi
mfumu ya bamfumu luyantiku mpinsuka kwa masumu lolula muna kuyindula fuila munkenda betu me matanguma nange ya santu yakele muntu telema na bantu zole kana boka tambula nzila ke wakana ve boli na tambula nzila mosi alenda vane pina nima nange nzambi eske keleka lenda kituka luvunu papa bongisila betu nungisa betu na mvita nyoso kanange mekusumona mpasi nansi antangu ya trekwe ya nsingemba kelve lufwa na wapi betu tatina bumba betu mwana mpevi santu amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu nde tokotanga na mokanda ya Exode chapitre 20 verset soki tomoni kotanga ezali boye mutu na makomi mibeko zomi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu nyonso boye ngai nazali yawe nzambe na yo ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai kosala ekeko moko te mpo na kokumisa yango ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukamela banzambe ya ndenge wana te mpe kokumisa yango te pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango bakoko na bango mpe bana ya bakoko na bango kasi bato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai nasalaka tanga kombo na ngai yawe nzambe na yo na makambo ya mokolo ya kopemba komisa yango mokolo ya bosantu ya mikolo motoba kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopemba ya ngai yawe nzambe na yo la moko te ezala yo moko ezala banyama na yo ezala bapaya oyo bayei kofanda ebale mpe biloko nyonso oyo ezali na kati bongo na mokolo ya sambo napemaki yango wana ngai yawe nabenisa mokolo ya kopema mpe nakomisa yango mokili na ye mosali na ye ya mobali to ya ezala ngombe to mpunda na ye ezala ata nini na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu nde tokei na 12 préceptes ya lingomba tosala leta pamba te bokonzi linga bato banso ata kutu bayini linga bango kaka komela likasi te komela bangi to diamba te komela masanga ya milangwa te kobina te kokende kotala mabina te kosukola bolumbu te kolala pe bolumbu te koswana te kobunda pe te kosala kisi te pe kokende epai ya nganga kisi te futa paku ya leta kokanga kanda te mpe kobombela moninga na yo kanda te ndima mabe na yo liboso ya baninga kolia ngulu te ezala ngulu ya mboka ngulu ya zamba to ngulu ya mai kolia yango te bamakako nyonso kolia te kolia nyoka te na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Toleki na turu ya bayembi. Yesu Mesia, yo zambi mobi
bino mikolo yo binozi Yesu mokolukaka nzoka Yesu azali na bino lokola boyebaka tata na ete Yesu mpe bokomona ete Solo se solo
Yesu abotami nananda koya dibwele mabwanya misato bayaki kosanzola ye esemwe tonjo motema anini lelo pe bosepela kulo Yesu abotami ose kembo kembo aleluya. Yesu abotami nananda koya bibwele bakwanya misato bayaki kosanzola ye esemwe tonjo motema animi lelo pe bosepela Yesu abotami ose kembo kembo aleluya. Ona Yesu abotami Yesu abotami ose unananda koya koya bibwele tikende tosanjola ye etokumisa kombo na ye awa ose Yesu abotami ose unananda koya bibwele ikente dosa ola ye peto kumisa kombo na ye Yesu abotami ose unananda koya bibwele tikende tosanjola ye etokumisa kombo na ye
Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tokomi na esika ya mabondeli mpona pasi nde tosengi na Reverend Matondo kuna na cabinet komi mabiso na libondeli. Tusamba munazola kwangese ye mwana velela tufukamile vanthadisange tata Nzambi vanthadisange mfumu wetu Yesu Kristo vanthadisange tata mwana velela tata simunike magyangani beno batatu vanlongo lukunda kuyelu setimbila mpa mutata kisolokele mutata delungana mutata dengena kuntima baikalilanga munito tata simunike mbango tukalubantiko una yetu mumbando yi sibakala yetu mpe mumbando ka imani kadinge unzambi tufuka mene mkuvutla fundi ya matondo landila mwana mwonso tuvangi di fundi ya mvimba kelenge betu koncha tulu konso tukelenge bafua mene mulumbo ekinge mene kutusika mesa mumbanda za kuzantsambu mene mona dia kalumbo kya mpabo onso nkailo nzambe tobika wasikwa wasanisuna kadinkhende zola kone kuna mbando kambano butulwakisi mulokuleki babingi kabawakeli lauediko bameneleka tulutwa mtsuka benasi mvumbi papa banjila bana bako babonso no bamini vutoko wenina kadi kunchantango kavenani mosi kuna wafele lako babanjila bana vele di mosi ngatu mamole bakuvangela mambote banjila bana babonso babinda mene umpajiza tozi muanda muna zitupitalo muzi dispensaire munchanzo muzi nzanza mubi fulbio baonso ni mona momeso ngeli Nzambi utlo kupamona ubakiese samfumu dodokolo ubasadisa kali mphasi zele zinyi kunchantango bimbevu byampila mumpila bilembe lo sadiswa bilembe lo mlongo bilembe monika ngeka kanzambi mona mawonso no papa ubakatula munchampasi banzila ntizetu mu mawonso muna zimvita menga babantu betetiamuka kontsokwantango wangetu zidila mpasi fulu vamu Luiza tuku kunsietu ya kivuila ku RDC ya mukonko ya yenza Nzambi yetu nkhitu ndukusonge limbuza ya papa ntamaka utalomba wonge utuzaila nsatu zetu wakimwesa mpasi zetu dodokolo mfumu kanele vo katuna tausikila ko tubanzila muna mpasi zako ya muna kunsiantanga tukange mfumu wetu Yesu Kristo tata simoniki mbangu mfwala za witatu imumbandwe yimu tata simoniki mbangu kiangani mfumu dodokolo banjila mpasi zako pasi von sendo wabakawo vobetu bawonso tubunga nenkya nsendo siwatambula dodokolo mfumu bugina von songe akutavwila vo kana mumenga kana mundungi dinge mfumu Yesu inkubilwa mutubanjila mulumbo ikia mvimbo tukiyekelo mvimbo wana makwe moko bilumbita kuiza sitakota munkinzi minene miale 18 miale 20 miale 25 mengutuka yange mfumu wetu Yesu Kristo munginza kwa nzole banzila bana bakusibatuka vinga munza ya mvimba mutomo kuyelusele milyamba kutambula ngumakanda zindinga tsambu za kutulombele mubawu mbetu bawonsono manda tulombele mutulombele ngenzambi zensatu zetu kutuvuvika muna mwande muna to tuka nitwange benta tasimoniki magyanganiti tofoka mudia betu papa mama conseil direct ngudi zetu famille sainte ya wonsono mbuta zetu mpunda mudibundu kubavila kana betu mpimi nkwiki si papa biko tudiati sabuna nkende zola kwako tsambu lusaku mutulombele bikazo kwa masikela nga mubetu tuka wawentanga imani muzula kwangese ye mwana ye mwanda vela tulombela mawonsono amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tosima mukanda na tata Nzambe pona mbala ya mibale tokotanga na mukanda ya Jérémie chapitre 23 verset 5 à 6. Jérémie 23 5 à 6. Soki tomoni mutu na makomi batambwisi ya mabe mokonzi oyo akobikisa bato. Verset 5.
mokolo ezali nakobimisa na libota ya David moto moko ya solo. Ngai Yawe moto nalobi boye, ye akozala mokonzi ya kokoka, akotosa mibeko mpe akotia bosembo na mboka. Na tango na ye Yuda ekobika, Israel ekozala na kimia. Bakopesa ye kombo Yawe azali bosembo na biso. Na kombo ya Tata Mwana na pe Tata Molimo Santo. Amen. Tusamba. Mujina la Tata Mwana nyuma wabonga. Nzambe Papa Simo Kimba Nkiangali. Nzambe nyuma wabonga. Tukana vuli ya vula. Twabandi wala bakufwa. Tezakalia. Twabala nupushi javula. Mbimbe jafunji wile sitecha kukala ho. Tushikote lese. Aese shikobele mukachika michima yetu tushikadikile. Masuka kisukisuli tuze tuhetele kumonyo wa mailako. Ngecha kutaka nako. Aeza ungushudike. Ngushele mukachikai. Mushina la Tata Mwana nyuma wabonga. Amen. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. To tangi mikanda na biso. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Toke na 12 préceptes à Lingomba. Ndeto silisi na mokanda ya Jérémie chapitre 23 verset 5 à 6. Kuna na Exode. Nzambe apesaki elaka na koko Abraham ete libota na ye sengeli ekota na boumbu na mokili mususu na sima ya mikolo pe ya bambula ebele 400 ans abimisa bango. Nde tango elaka na ye ekokaka bana Israel bakotaka na boumbu 70 personnes baumelaki kuna 430 ans. Tango babimi 600 000 personnes Moïse moto abimisaki bango. Tango bakomi na ngomba Sinai Tata Nzambe apesi bango mibeko kwete basalela yango batosa yango kwete yango nde ekobikisa bango na kati na mboka ya elaka oyo Tata Nzambe abongiselaki bango. Toyebi histoire babimaki 600 000 personnes mais kaka batu mibale bakotaki na bana mike. Yango wana likambo oyo ye kati na biso ngai na yo kimbangiste tozali kotanga histoire oyo na ngonga nyonso po ete tobungisa yango te. Po ete toteya na bana na biso batea pe na bana na bango etikala libela na libela histoire oyo. Do tozalaka nango na kati na motema na biso pai nyonso biso totambolaka. Pona nini tobatela mobeko totosa yango tosalela yango pamba te yango nde ekozala lobiko na biso. Soki tokotosa mobeko te batata na bamama ekozala pasi pamba te baoyo batosaka yango te na kala bakufaka Nzambe abomaka bango. Na biso pe soki tokotosa mobeko ya Tata Nzambe te ekozala na biso pasi. Nde bazali kobetela biso sete na mibeko kimbangiste. Yeba kobatela mibeko ya Tata Nzambe. Bazali kobakisela biso mibeko pona nini tozala na kobanga ya kosala mabe. Tozala na kobanga ya kosala makambo oyo ezali malamu te na liboso ya Tata Molimo Santo. Nde mobeko tokobetela sete lelo oyo ezwami na 12e verset mobeko ya mitano elobi ete tosa tata na mama na yo po ete mikolo na mizala mingi na se ya ntango. Batata na bamama mobeko oyo soki toke na mokanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 1 à 4 kuna Kolosa alobi nini? Abi mobeko oyo ezali nde mobeko ya elaka. Tata Nzambe apesi mutu elaka ete soki otosi yango nde okobika. Ndi apesaki elaka na kati na mobeko oyo. Epi tozotala ete batu oyo batosaka baboti na bango bazalaka na esengo. Po mutu soki atosi moboti na ye akozala na reserve na kati na libanda na nzela po ete atosa tata ya mutu mususu na ndenge ye atosaka baboti ne na kati na ndako. Mena kozanga kotosa baboti na biso totala mokili ndenge ekomi. Lokola na tosaka tata na mama na ndako te na libanda pe na kotosa na nga mutu te. Na kati na lingomba na kotosa na nga mutu te. Na koyeba teke oyo azali nani doko kendika kandengo wana. Eza na bakrupi tozali botosi pe ekozala nango te. Pamba te bazi na yo ezalaki mabe.
yango wana batata na bamama esengeli tosala keba na kati na mobeko oyo pamba te ezali mobeko ya elaka tata nzambe apesi moto elaka po ete soki akokisi yango nde asepela. Kuna na 12 préceptes tozwi na 2e verset oyo elobi ke linga bato nyonso ezala kutu bayini na yo. Nkolo Yesu mpe tata nzambe alingi biso atindaki mwana na ye po aya kokufela biso na bolingo. Me ntango Nkolo Yesu ayaki na se na ntango balingaki ye te baye banguna babome ye andimi liwa wana. Tala bolingo ya ndenge wana tina ntango ya suka na ye alobi tata limbisa bango banguna. Me tata limbisa bango mpo maye bango basali bayebi yango te. Biso mpe tokoka kokoma na esika wana tolinga batu nyonso na kati na esika tozali na kati na lingomba mpe mokili mobimba tosala bokeseni na mangomba mosusu mpe na batu mosusu bayeba ete biso tozali bana ya tata molimo mosantu esengeli tolakisa bolingo wana. Na mokanda totangi ya Jeremi azali mwana ya nganga Irimia na libota ya Lewi kati na mboka Anatot pene na Yerusalemi. Azalaka moko kati na basakoli minene mpe abotamaka na suka ya bokonzi ya Manase. Asakolaka tango ya bokonzi Yoyakim mpe Sedekia ete bana Israel na tina na mabe na bango bakokende na bowumbu na Babel ya mibu tukusambu to 70. Jeremi akomeli biso likambo oyo lelo ezali maloba ya tata nzambe apesi Jeremi po ete asakola boyeyi ya Nkolo Yesu na se na mokili. Nde asakolaki yango alobi ete na libota ya David mutu moko akobima ye akozala mutu ya solo akosala musala na ye na solo nyonso akotosa mibeko pe mokili mobimba ekozwa kimia na kombo na ye. Yango wana Jeremi asakolaki na tango wana nakolakisa batuke liboso tozali kokende nzambe akokitisa mutu oyo akosala musala na ye na solo oyo akolongola batu na makambo ya mabe po ete bayeba kosala makambo ya malamu po ete baya kobikisama. Yango wana elaka wana tango yaki kokoka nde Nkolo Yesu yaki kobotama asakolaki. Elelo oyo batata na bamama biso pe na kati na lingomba Nkolo Yesu tango azali kokenda lobinga na kei kasi na kozonga lisusu na koyambala ya mibale po ete ne akokokisa mission na ngai. Yango wana koya na ye bapesi ye kombo dialungana to ekokisami maloba oyo elobamaka eye kokokisama epi misala na ye kuna na mukanda na tata nzambe balobi na biso akobatela mibeko akosalela yango mokili mobimba ekozwa kimia na kombo na ye. Etotala papa dialungana tango ye abotamaki ndenge nini azalelaki alingaki mabete na kati na mboka oyo ndenge tata na ye alobaki na yo kobima na Yerusalemi te esengeli ozala wana po ete mibeko ekolisa malamu. Yango wana komelaki so mikanda ebele mpo na nini kobangisa biso koboya kosala mabe po tosala malamu. Mikolo tozali kolanda maloba ya papa Fuma Mbanza ndenge azali koloba na biso tobongama tosokwama tolongola mabe nyonso tozala ngo pamba te mukolo wana ekozala mukolo ya esengo oyo ekozala mukolo ya manu ya mutu na mutu oyo akozwa likabo na ye bakopesa ye. Me pai na yo epai na ngai ese mabe wana tolongoli me soki totali meme na bandako tala mama basololaka te bambete koma mibale na kati na lingoma na biso makambo wana ezali te na kati na bandako na biso tata na mama na bana kowela na makambo ya ndenge na ndenge. Me soki na kati na ndako boyokani ezali te me tango bokobima likambo nini ekozala ese likambo ya malamu ekozala. Omoni kati na bagroupe tozali mibale bazali kokebisa biso bokeba tokeba tosala mama na likambo na biso na mokolo malelo toyeba ndenge ya komisokola komibatela longola makambo nyonso ya mabe kati na yo longola koyimayima
longola ba conflit kati na biso to longola yango to mibongisa malamu pamba te mokonzi ya kimia azali kobota mapwete biso nyonso tozwa kimia wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen totelema tobondela tate tode na momazulu bika kumbwa kwa zitu so bika kifumu kya kukiza bika luzolo lokolo vanga mavantu to pepa msumuzulu dia kwetu kwa lumbu tuvane lumbweki utu ya murila mfuka zetu beto bonso kwetu ambudi bato veli mfuka ututalani mumpukumunu ko kansi ututanye na mukwa wambi karikia kukimfumu yengolo enkembo bya mvu ya mvu mukumbase emwana emanda velela amen nzembo Oisusinga kutuyizila fulu bieto ngabia kubamene oisusi 2 3 oisusinga kutuyizila fulu bieto ngabia kubamene kundi ameto makesesa Ntimaku, toma kesesa, ntimaku, kesesa, ntimaku, toma kesesa, wavelela, neimvula mpembe, ntimaku, toma kesesa, timaku, kesesa, timaku, toma kesesa, wavelela, neimvula mpembe, timaku, toma kesesa. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo lelo mokolo ya mitanu mokolo ya zomi na mitanu pona sanzao ya mitanu mobumu wa nkoto mibale na tuku mibale na motoba vendredi le 15 mai 2026 tolandi matei mapesameli biso na papa révérend Kipuku Munganga Floribert ye azali secrétaire administratif na service d'entraide sociale kimbangiste Matei ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso mukanda mibale ya Moïse mokopo ya tuku mibale nzela ya mboki nozomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na mokanda ya Yeremia mokapo ya tuku mibale na misatu nzela ya mitanu kino ya motoba. Exode chapitre 20 verset 1 à 17 lecture des 12 préceptes de notre chère église et Jérémie chapitre 23, versets 5 à 6. Tokei naba communiqué. Lusaisu kwa biskinzungila kia Yerusalemi dia mpama ata 18 village land la bisalbe ntungulu a Yerusalemi bina yeto biobitwa vea kwa nzambi yeto bia ntungulu abisinsu sites historiques. C'est le taux longo tata mfuma longo Simoni Kimbankyanga ni mwanda velela ntinu amintinu bokelenkango wa onsono wakinzungidila mukwiza kunsinsani ya ngolo ikala yeto mulumbu kekia tanu vendredi le 29 mai 2026 mole à 14h pantatini musinzambieto mumunkamba tata mfuma mbanza mfumu yisu ya nivo voka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilendi manako enkulu undia fuafua kansi kadia mbudianiko beto biskinzungidila mbote twa dia ntimia ndudi mpasi twa yangidika ntinu eto
Ntiluluzani za lungana. Ngeye kwa sina diambu tuku za yavuku kosi mputaina yako. Ngizilu ya mbote, rendez-vous vendredi le 29 mai 2026. Le président général signé Mayamonado Funsu, pasteur. Communiqué afiki na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu ya solo touti kolekisa fête na biso ya le 27 avril 2026 elonga ya maman Mwilukia Wanga Marie Ntitani malamu pe merci mingi na ba maman nyos sikoyo tokomi na sanza ya mbotama ya nkolo Yisu mbotama ya mibale ya papa dialungana kiangani Salomon le 25 mai 1916. Toyebi malamu ete na ba fête nyos ya mbotama ya ba papa na biso to lambak. Na tina wana le 25 mai 2026 toko lamba na yango ba maman nyos na ba camp pe na ba section tobongisa malamu biloko ezala ebele pe na mokolo ya défilé mama nyos abongisa kwanga mibale ya minene pe kado na ye ndakisa sucre savon miliki nyonso oyo bakoliaka tika ete tata nzambe nkolo Yisu pe tata molimo santu bapambola biso signé maman présidente nationale Tuba Nzenzo. Na lotomo ya papa mfumu wa Mbanza papa Nsongia Nzila Andre Mbenza Kiangani esengami na bana kelasi nyonso oyo bazali na charge ya papa Mbenza Kiangani André était na tango tokozua congé ya grande vacances bana nyonso bakozala na colonie de vacances elingi koloba était congé nyonso ekolekela na colonie scolaire colonie de vacances mwana oyo akotosa te kombo na ye ekozala lisusu na liste T, signé Papa Maswangi Mambu Alphonse, responsable des enfants en charge de Papa conseiller direct. Direction nationale Yabana Banganga Nzambe awa na Nkamba Yeluselemi ya Sika ezaliko sala rappel était mardi pe samedi nyos réunion Yabana Yabakengi Balongi Basel pe ba pasteur ezalaka na Tongo sima lokumu ya Nzambe na biso tata molimo santu ntinsani ya mazut nde banso tokutanaka na tribune ya preski pour 15 minutes bikateli ya le 15 novembre 2026 esiyeye ba chef de 4 camps ya Nkamba bazali déjà kotambola etikali bobele sanza moko tozala mayele. Troisièmement, chantier tobosanate misala ezali kuna pe cadeau phare ya 2026 ezali yebela ya kaka na liyang yebela pardon yango yaka na liyangani po ete oyeba nini tokopesa bisobana ya banganga Nzambe tokozonga lisusu simate bisonde mbula nyonso esengeli toz sekisaka banzambe na biso boyoki pe boyeyi malamu na bino banso. Signé le président de la ville sainte Jean Mulundu Bernard. Liebis nabana ya Sankuru nyonso était tokolamba le 30 mai 2026 na yango tosengi na mutu nyonso était akomisa kombo na ye na montant ya 6 000 francs congolais plus 2 kopo ya loso na kopo moko ya madesu. Linga était kombo na yo ekomama kasi ezanga te soki ozali kozangisa kombo na yo na liste ya bikateli yo moko ozali kolekisa mapamboli beta porte nde bakofongolela yo. Bonne compréhension. Signé Wabino maman présidente Danga Aindo diaconesse.
liyebisi epai ya bazwi nzembo nyonso oyo tozali awa na nkamba ete mikolo esili mpona molulu na biso. Soki omoni mama Clémentine te, kende kotika mbongo na yo epai ya papa Selo Dolo Mathieu kuna na ville sainte. Esengami na mwana nyonso oyo ayebi ete tata na ye to mama na ye azalaka moyembi na chorale de dirigeants. Tokutana mokolo mwa lundi le 18 mai 2026 na tribune na ngonga ya 7h30. Mokote azanga toya maboko pamba te ntsinsani ekozala boyebi malamu na biso banso. Signé maman Dizaya Judith, présidente nationale. Esengami na bana ya boma nyonso oyo tofandi na nkamba. Tomonana na tongo ya lelo vendredi le 15 mai 2026 sima ya nsinsani ya mazout na tribune ya Munene. Signé Papa Mbuta. Tozali pe na ba pièce d'identité ya maman Marcelina Paulo Neto. Yazali vice-présidente ya Fareki kuna na Kalawenda na Luanda na Angola. Yazali pe diaconesse Selo soki yazali kolanda biso aleka na bureau ya ville sainte. Nécrologie biso famille Kinkela Mbungu Simon. Tozali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba sango ya liwa ya mwana na biso, koko na biso, yaya na biso, leki na biso, na kombo ya Walunda Makatelwa Corneille, mwana ya mama Henriette Kinkela, moyembi na chorale ya dirigeant Nkamba, yazalaki musicien ya Faki na mboka Bunia. Sango eye ekomela bandeko na biso na Nkamba, na Luozi, na Matadi, na Kinshasa, na Angola, pe na mikili ya poto. Suite ya programme ekopesa milabiso sima. Ne tosengi kaka lisungi ya mabonde. Signé famille maman Henriette Kinkela, révérend Bamba André, maman Angélique Kinkela, papa Kinkela Patrick, pe papa Ludi. Monotata Maïmouna Edouard, tata Lutaku Georges, ye mama Mangitukwa Henriette. Tuena yensangu za mafua Mangudieto, Busketo, Mukanda dia Kinsundi, yanu wakele zina dia mama Masakala Nsiki Alphonsine, yanu wakele Ngimbi Jeteki Befale. Wafua mudate ya le 6 mai 2026. Afua menaku morgue ya hôpital Kimbangiste ya Kimbanseke na Kinshasa. Programme na bonso Ebu. Le 21 mai 2026, veillée mortuaire ku paroisse ya Kimbanseke Mission. Vendredi le 22 mai, ma foi Simavaika ye kuiza ikatuka ku Kinshasa yekuiza kuvata dia Mpanga yeluziku kinakia sabala le 23 mai 2026 kuna vata dia Mpanga tulombele Ngolo Mubisambo. Signé le chef de famille Wayimunwa Edouard. Lelo mokolo ya mitano vendredi le 15 mai nzoto ya mama Moboti ya ndeko na biso Maman Godé Mavuba, membre ya protocole, awa na Nkamba ekolongwa na morgue ya Nsonankulu, pona bokei na mboka Botongo, pe bokundi kaka lelo kuna na mboka Botongo. De awa na Yerusalemi toko yamba lobby samedi le 16 mai. Premièrement, nzoto ya maman Makumbu Hélène, oyo ekolongwa na morgue ya Gombe Matadi, pe poeya kokundama na mboka Yanda kaka lobby samedi le 16 mai 2026. Ye mama Makumbu azalaki mama Moboti ya papa Muda Mukuna pe mama Kilolo oyo bafandaka na mboka Yanda Ndikita. Nzoto ya mibale, nzoto ya mama Marie Marc
oyo azalaki moyembi na dirigeant maman mosali na étant mpumbu pe maman veuve azalaki kofanda na camp Kipaku. Ye azalaki maman moboti ya papa Tekasala Mendes, musicien Faki Nkamba, papa Domingo Tekasala surveillant pe maman Matu Moyembi na dirigeant jeune. Nzoto ekokunda mapekaka lobby na Malita ma Ngombe Kinsuka. Mboka za Longo. Tata Mukaba Kaba Ngoi, prince, yazali flûtiste, Nkengi, mwana ya Nganga Nzambe, membre ya bana misatu, yazali mwana tata Ngoi Pierre, pe mama Ndongo Thérèse, yakobalana na mama Aonju Njate Rosette, moyembi na jeteki mwana ya Nganga Nzambe, mwana ya tata révérend Njate Paul, pe mama Enjo Denise, libala na bango ekozala lobi samedi le 16 mai 2026 à Wanankamba et au temps na papa révérend Igia Soneka de ye papa Mukaba Kaba Ngoi aizali yebisa na ba invité na ye nyons était réception et kozala lisusu na MKBT kasi na Nganda Maboke. Toujours lelo vendredi le 15 mai na 18h nde azali ko insister na ba invité batosa ngonga pona kotosa mibeko ya lingomba tokei na kopesa na mbote Faki omilenge tombaki ba recommandation ya bandeko na biso recommandation ya maman Wengae Eugénie yazali sympathisante ménagère Aouti na Kinshasa. Recommandation ya maman Luampasi Georgette. Yepe azali mondimi ya église CEC na Ngungu cité. Aouti na Mbanza Ngungu. Recommandation ya papa Makiese Makonda François Yaouti na Boma. Recommandation ya papa Maurice Ntoko Songadio Yazali infirmier na centre de santé Ntimansi Yaouti na Nazareth. Pe recommandation ya papa Mazina Ngobi Yazali sympathisant Aouti na Kinshasa et l'on ensuite il y a 4 personnes. Bisika nyonso besoin mbote le mat ko pesa bino mbote Faki musique. Ici, tous les recommandations, il y a maman Lubaki di Tedi Mvwama Albertine. Il y a Zali Mondimi kuna na église la guérison par le Saint-Esprit. Kuna Zali diaconesse pe révélatrice auti na centre ya Lukala. Tobong sama boko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup na bino fanda tozui pe bimbangi mingi ya bandimi ba croyant. Mbangi ezali penza mingi mwa totanga ngo ezali te pona kowela ngonga oyo nyonso ayibike ya yake na kimbangi atelema topesa ye mbote elongo na bango tozui pe bimbangi ya bandeko na biso papa Lema Chamba Gaston yazali catéchiste coordonnateur ya Faki paroisse ya maman Mikala kuna na Ilebo kimbangi ya maman Mulona
Pumbulu Lorette, yazali catéchiste, présidente provinciale, yaba inspiré auti na paroisse Lutendele Pierre 2, kuna na Kikwit et on a suite il y a 15 personnes. Kimbangi ya papa Nkei Ngokoli, yep catéchiste, directeur responsable ya chorale des jeunes auti na paroisse Njili kuna na Kinshasa. Kimbangi ya papa Biekoko Malume Rigen, yazali catéchiste responsable ya Faki Bumba kuna na paroisse ya Ngandajika na cité Ngandajika. Kimbangi ya papa Dilanga Mubuabua, yazali diacre moyembi na dirigeant auti na paroisse ya UPN et on a suite il y a 4 personnes. Kimbangi ya papa Matumona Ndombasi Daniel, yazali diacre auti na afandi ya wanankamba auti kozongela biso sima Mobembo na Kinshasa. Kimbangi ya maman Juliana Daniel, yazali diaconesse comptable municipal ya association des mamans kimbangistes Bwengas kuna na paroisse ya Nova Esperança na CD na province ya Wij. Kimbangi ya maman Ikopo Bosongo, yazali selo vice-présidente ya chorale de dirigeants kuna na DKC. Kimbangi ya révérend Marunga Kimbembe Telas, ye azali inspecteur national auti na Kinshasa. Piskanyon subozo mibote le matre ko pesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso na bokebi matei oyo bapesi biso na tongo ya lelo vendredi 15 mai 2026. Mai oyo toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika. Tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te. Surtout biso bavandi na nkamba totala nanu mai oyo tozali komona, mai oyo tozali koyoka. Nani ayebaki yango? Ya solo kolo Yesu alobaka yango ete biso nyonso tokomi kufela te. Bamosusu tokomona yango kimona meso. Tina wana
tokangama kaka na makambo misato oyo bapesi biso. Tozala bana ya bolingo, bana ya mibeko, pe bana ya misala. Na nyonso wana toyeba kotosa pe tozala bana ya komikitisa. Wana nde ilonga ekomona na kati na biso. Ya solo biso nyonso toyebi yango ete vendredi ezalaka mokolo oyo tozalaka na mabondeli ya beko. Kasi tozali na lulu minene ezali kozela biso, surtout mbotama ya nkolo Yesu Masiya na boyei na ye ya mibale, papa de alunga na kiangani. Or soki totali très bien, deja tangu tozali kokota na poso tokobanda le 18, tokei droit tina le 25. Tina wana lelo oyo bisika tokosalela misala pona bopetolo mbanza tobosana bangonga ya mabondeli te. Tina wana na banza biso nyonso tolandaki ba programme oyo tokosalela na mokolo mwa lelo na bopetoli mbanza. Bandeko na biso fliki na jeteki biso tokosalela kobanda na mai ya sima, toleki sima ya latrine ya bamama ti tokoma na poste 3. Kobanda na poste 3 na ngambo kuna toleki quartier ya Faki ti tokoma na hangar oyo ezali sima ya tribune. Hangar oyo te ezali en face ya dépôt yango te, mais hangar oyo ya muke oyo ezali sima ya tribune pene ya ndako ba handicapé oyo eza na kati ya mbanza, ndako tobengaka Chamukwale. Tribune oyo nani hangar oyo ezali pene wana. Tronçon nyonso wana ba mouvement bakosalela wana Faki, ba surveillant, la grande chorale des dirigeants, lycée Papa Diangenda et P2 Nkamba, P école primaire Mama Kiwasisulwa. Kobanda na hangar sima ya ndako ba handicapé toleki na memorial titokoma na sima ya latrine ya batata kuna tokomona koreki, jejeki, gaki, bascoute, Croix Rouge, EPA Nkamba, pe collège Papa Charles Kisolokele. Biso banganga nzambe, chorale ya Yerusalemi, pe service hygiène, biso tokosokipe pona kobongisa temple na bisika nyonso oyo ya bule. Alors, mutu na mutu bongisa machete to coupe na yo, kongo to kombo na yo, na biso batu tokokombola. Banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso bisika tokosalela misala na biso lelo, kasi tobosana bangonga ya mabondeli te. Tozali na ba recommandation
ya tata Molimo Santo na banza biso nyonso mokanda na ye ya le 10 mai tolandaki yango. Biso batata le 20 mai yango yebelemi $20 to €20 na tina ya cadeau phare. Ngonga ya versement ekoki. Donc lokola biso awa na Nkamba ba chef de camp malamu tomona déjà papa comptable ya ville sainte po eteye pe akende kosala versement bisika balakisaki ye na tina ya cadeau phare. Pe biso batata tobosana te, chaque vendredi à partir ya 15h tozalaka na mayangani e mokolo ya suka avant fête na biso nde mokolo mwa lelo. Malamu tomona na ebele po ete tokoka kobongisa maye oyo mazali kozanga pona fête na biso ya le 20 mai. Banza biso nyonso tolandi malamu. Natina ya misala ya nzanza longa tata mokonzi Bule asengi na biso nyonso to profite elanga periode ya elanga dérangement ya mbula ezali te. Nde natina wana malamu biso nyonso to profite na misala o tozali na yango na nzanza longa. Pamba te programme papa asali le 12 octobre esengeli misala nyonso bandako kona na nzanza longa esila. Tutie ilike ete soki volonté ezali tokosepelisa nzambe na biso po ete biso towela mapamboli misala ya pioka pendenge moko to profite na elanga. $5 na biso ba mikolo, $1 pona bana na biso. Malamu tokokisa posa ya tata Molimo Santo oyo ezali pona avantage na biso. Tinzani ya batata contre ba momo banza biso nyonso tolandaki yango mokolo moyenga ekozala lisusu le dernier dimanche du mois te ndakisa na sanza oyo le 31 mai. Kasi tinzani ya batata na ba momo ekosalema dimanche le 7 juin. Ya solo biso nyonso tokoloba me le 7 wana ekozala deuxième jour ya fête ya faki. Kasi botosi eleki mbeka ya kotumba esengeli totosa mokolo ya yenga oyo ezali mokolo ya nzambe. Tina wana le 7 wana Lingomba ako récupérer journée wana pe yango mukolo na mokili mobimba ekosalema ntintsani ya batata na ba mama banza botosi eleki mbeka ya kotumba. Bandeko na biso bankole pe comité mixte tozali na ekateli ya $20 to €20 na tina ya bosombi cadeau phare pona milulu na biso le 2 juillet. Date ya suka le 20 juin. Mbongo nyonso esengeli ekoma na Nkamba na nzela ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani. Kasi mbongo eyela na numero oyo 089 88 26
800 089 88 26 800 na banza biso nyonso bankole pe comité mixte tolandi na bokebi nyonso bandeko na biso basurveillant tata molimo santu tata mokonzi ya bule azongiseli biso lisusu opération ya $10 to €10 na surveillant nyonso na mokili mobimba biso pe tobundela tosepelisa nzambe ndenge toutaki kosala yango na première demande oyo basalaki biso. Alors na deuxième demande pe biso nyonso na mokili mobimba oyo nyonso abengami surveillant to néglige demande oyo te ye moko tata molimo santu asengi biso ezalaka chance soki na kati ya groupe na bino nzambe asengi bino malamu tosalela yango na motema ya kofungwama pe mbongo nyonso esengeli emata na Yelusalemi pe tobosana te biso basurveillant ntinsani oyo tata molimo santu akroise biso na bandeko na biso ya la grande chorale de dirigeants ntinsani ekosalema le 21 juin. Le 21 juin na mokili mobimba ntinsani ya basurveillant na la grande chorale de dirigeants nsima ya manso mbongo esengeli ekoma na nkamba Yelusalemi ya sika responsable nyonso na bisika tozali welela mapamboli ya groupe pe welela mapamboli ya bana oyo ozali kotambusa potosi eleki mbeka ya kotumba banza pona maye o tozalaki na yango mokolo mwa lelo tosilisi okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu pe tozongi na bopesani mbote faki tomilengele. Mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena kintu adi ye sedeto tata mfumo mbanza tata nloengisi tata nsongya nzila sinjidi ditwa sisula tuka mona 1921 mu Yelusalemi mpasi kakala nkengili a Yelusalemi ntungisi ye mviengisi a Yelusalemi tuka 1921 na telumbukia unu tata mfumo mbanza vwendi yeto kintwadi mukati kwa Yelusalemi yesimbi lisalukiandi na kekete bonso boka sisulwakyo yandi mpewe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kia tata mfumo longo mfumo libundu tanguza zobuke na wabindama mukuma kia kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana toku vana kia mbote faki.
Pika twakubika no moko twavana sedieto kiambote munkumbwase mwana tata mwanda velela munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela Lendele kutovanda tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedeto sikatofoku de la sang La passe tuzungiriri Yehova meno mozengo kyame zinange unzambi tombanga inzambiame umpuluza mumpela passe tuzungiriri Yehova meno mozengo kyame zinange unzambi tombanga inzambiame simfukamene pasizame ngeyeze yezo undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzu wako yavelela undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzu wako yavelela inzambiame simfukamene pasizame ngeyeze yezo undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzu wako yavelela undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzu wako yavelela. Tusamba munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela dumbu kyake le 6 avril bonzo widi mukieto dilu munkunga tata nzambi mutomisa betu bantu nsatu zako mufila kutwena mwana kusukisto mpasi voma wa wanamenda betila mfumu wetu Yesu Kristo ngeyibu wazura vulusa muntu watambudila lufanwa nsoni ye wakoma vanantiku mosi ye mivi ndu mosi muba watuma kusevila kansi ngeyiko butweli mosiko kati wazura vanga kakama na wizana yesediaku kadi muntu kafwe chivutu kadi akakala munantimeno moma wonso mavanga ma mukumake beto bantu bambi ucho mendo za yavo ngeye zolele vutula beto bantu twakala yaku banye mosi
koko kalanga kumosi ye balongo mumvutuka kuzulu wasonga makala yako balongo kibako wabasonga luzolo lwako yobafila benda munza ya mvimba bakitu bapakanu semi kuikizi mwanda velela suwa kulumuka ye sikakala yeno kanchi mpova zeno momokanda moyo tu esisabuita tanzambe mfumu Yesu yenge tata mwanda velela tuze yidi ovotwe na bavila vana mesomeno kadi tuvanganga malulembo luzolanga tufuisanga bisali bino ntsoni yetuvuezanga marakanikina tu ukamene vana malumeno pasipoto mona lembo eno tutonene mbizeto kadi nzaya mvimba niku pasipoto tezaza yake tsingeye unani utuvisisa kadi beto zaiwa kimwana kaka muku makiambizeto bibuku bikuchusakidi lufwa bimbevo mvita nsatu yemampila mumpila lyaka beto katwena yetininu kyankakako ngeye kakayiswa mono keto lututanina kali tukondolo wankaka ndiyo nalakalaki mbovola keto balwena lutusundisamu mvita zineto vanza simadilu keto mfumu kutali masimu metoko katuzenge mfumu Yesu bwafula bana chimpa sipo beto lwabikwa bana banzambi tulombelele vuva munza ya mvimba mu Afrika Europe Amerika Asie ni Oceani ngeye bwabo babo kabasala tadi vanan tandwa tadi yani kodi limwa kunkulwa kanti tumwini bondambuza nkaka munza zakini kaka muwisa kya bantu bankaka munalovuvamu yambula kubasolila kimpovela mukubadiatisa kadi tumwini vo menga mabandu mayidikidi kalazinga vana meso maku mukumeka kisolila ntwadisi diudode mpasi beni la kiadi mpe kadi bubutala bafweti kutunwanisa becho ye becho tunavonda seni tululombele lwatukatulila mu mahonso pasivo luvuva mulwiza munza ya mvimba pasivo makanda yezindinga mawizana yimomo twiziyekola kwabeno banlongo munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela Onzambi nzengyankanu muna wantu watsiona ike konka onzambi zodiasu kami kwiza opanza kwandiona wenayo pasi muna wa ukariri okuyandalanga kape onzambi zodiansiona oyandalanga mosivana benu Umbalai suyatolala kansiwa umbu ayo kanwa atsinsa adinza biwaseroka
nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwangitata nzambi wasi, yo ntwadi wangitata mwanda wavelela, bika kwa masikilanga muna eto tukwa ya kwa yelemvu, se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Sala pamba izalaka izalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino olobi likambo mokili bino nde bakotya kimia bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa sosoki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa kamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango kamba aloli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde tozwa mibongo liboso ya résidence ya tata molimo santu ndenge ezali bongo rekomandation na ye ete tokotaka ndako ya nzambe ya ntongo mpona kozwa elembo oyo tokotambola nango mokolo mobimba nde mokolo mwa lelo tosilaki kolia bilei ya molimo epai ya revera kipuku munganga Floribert oyo azali moko na kati ya la grande Torah des dirigeants mpe secrétaire kuna na social ana Rikamba abandaki na exode 21:17 ake na mipeko 12 ya lingomba mpe ake na mokanda ya Jérémie. Mama na likambo na mateya na ye alobi na biso tobongisa nzela tobongisa bizaleli na biso pamba te tozali kozela mbotama ya nkolo Yesu Kristo papa dialunga na kiangani Salomo oyo andimaki kokufa komema mokumba ya masumu na biso nde tomoni bongo bobimi ya bambuta na biso tomoni mpe kuna na kabine ya tata molimo santu tomoni revera matondo biyeye ye wana azali kobima mpe tomoni bacameraman bafotographe nde kuna na kamera tozali na papa Patrick tozali na papa Dani tozali na mama Zizel na foto tozali bongo na bambuta na biso mbuta Pekos tomoni mama Riti wa Sisilwa bio mpe na technique tozali kosungama na papa Emani Mafo mpe elobeli tomoni mpe mbuta na biso papa Charles Baki mpona kokomisela bino mayema azali koleka wuta nkamba Yelusalemi ya sika nde tosili komona bandeko ya MSSK basi bongo kobongisama mpe na rythme kaka ya fanfare kimbangise tozali kozela bobimi ya papa conseiller direct ya tata molimo santu papa Mosel bakalalu baluka lutalana dolo belepanya tutondele mama rie koko nanga wo unu lumgatanu muna lumingu ilumbuto masalanga beni beko kabeto to bisambu ya ngolongolo muna wotelekadi ye mukamba Yerusalemu namba beto muni sedeto meni vaika tata mfumu mbanza tata mfumu wa misiku yani wajipusana malembe mkuna baki anekunda mudiodo nangavo tutondeza ya programa lumga unu boi kadilanga isongele vo tukalakata kubama muna bisambu Moselu bakalalu balokole tinu dolo nzambi ka foti tambalu evuka foti wandinga mpativo mpasi wa otondolo zamanisa bakati kwa bana babantu kadi satana kazole kutiyambulako kazole kazakala mpasi takala kukibuku twalanda zila ya yani batele bakutezwa kansi masemete babo nkato satana kaka zila imosi kaka yena yatata Simone Kimbangu mudelo kakoloka kingo talanda fuka ituka mu Yerusalemu itawa kwa patreto ba yingidi ba Yerusalemu kumosi siki mpungi tukala kana befikola beto la programme tuka mu Yerusalemu kanto deza bo lumuka unu kakande baka lumuka dibundu yilumuka bisambu mbote utasikila muna programme za tuka mu Yerusalemu tutondele
luvunda vanafulu kondo kwaniguka pungi an kumamanu lu susumuka kindu lukandama gi mkunda lukunda nsinu pungi anzitusu kwa tata lwengisi lukulula moko ba tata iba mama kiambota kyetu awe itu kolele beto mpeto le tezi o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi Matei na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti kote ya biso bile ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba ite ya lelo tata oti kote ya biso boyei ya nkolo Yesu na mbala mibale na nzoto ya papa de alunga na kiangani ete mitema na biso ezala petwa tozala ya kobongama Matei baza kopesa biso tango nyonso na tata Molimo Santu papa Simo Kimbangu kiangani ete tozala bana ya botosi totika mabe tozala na bizaleli ya malamu ya kolinga bato nyonso to moninga na yo ndenge yo moko omilingaka bolingo yango nde eza koteya biso pe baprogramme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela bikateli o bazali kosenga biso yango nde ezali kotonga Yelusalemi yango nde ezali kotonga nde lingomba tolandaka tango nyonso ba message ba papa surtout na papa Mfumalongo papa Dangenda Kuntima tango ozali kotonga na kati na lingomba to tango ozali kotonga Yelusalemi ozali pe kobongisa ndako na yo ya molimo esika wana tososola koyima ezala te na tango ozali kopesa epai ya tata Nzambe tata Molimo Santu papa Simo Kimbangu kiangani aza kotinda biso botongi Yelusalemi oyo ye moko papa de alunga na atikaki pe kolona pe kobokola tozali komona na mokili mobimba baza kotinda biso kolona pe kobokola tobosana te likambo wana awa na Yelusalemi nde exemple oyo kokenda mokili mobimba ekukuta nde awa
elanga esi ekoti na ntango banda kozala le 15 mai mvula ekeye ebanda kozala ndenge wana ena ntongo awa na Yelusalemi emonani to emonani te mwa mvula ya mapamboli yango koloba ete tata nzambe akolingaka biso ntango nyonso ezala moto mabe aza koteya biso tobongwana biso nyonso tozala petwa yango na ntina ya kolona mpe kobokola ntango mpe yango mpo koprepare baterrain nyonso bisika tokotonga tokosala pardon mpo na botongi papa Mfumolongo papa Simoki Mbangianga nalobi ete elanga yango oyo toprofite kosala misala nyonso oyo esengeli na elanga yango papa aza kosenga biso bakado phare wana ezali nde ekosala misala na periode ya elanga oyo ekosunga biso mingi yango tozala bana botosi ndenge mpe bapesi biso programme esengeli ete lelo eza vendredi esengeli na mabondeli ya beko biso awa na Yelusalemi na ntina kobongisa mboka soki totali samedi yango nde biso moko tobongamaka na bandako koluka mwa pondu fete ekobanda dimanche lundi ti tokokende ti ba vendredi esengeli mboka ezala petwa esika tokoki kosala misala bangonga ya mabondeli tobosana te bisika mosusu oyo tokozalaka na programme ya beko ya vendredi wana bolanda kaka programme ndenge bapesela biso mpe na ntongo tokozala na ntinsani batata na bamama na ntina na bosombi mazuti malgré ezokokana te kasi na malembe toyebi ete nzambe akosalisa tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana mpe tata molimo santu amen. Mukunda Lukunda Ntsinu. Lukulula Moko. Vala ya solo bandeko Baluka kuluku bakala. Dolo. kolanda maloba ya mutuya maloba ya bosantu maloba ya bonzambe oyo esili kopesamela na papa conseiller direct ya tata molimo santu papa mbenza kianganya Andre na ntongo ya lelo mama na likambo na maloba na ye tozala bana ya bolingo mpe totonga bandako na biso ya molimo ntango bazali kosenga biso bikateli ya botongi Yelusalemi yango tozali kotonga bandako na biso ya molimo ekomi ngonga ya misala ya bamama toleka liboso bamama nyonso mbongo tozala sani bamama présence 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 bamama présence bamama présence bamama na tina ya présence tangu yango oyo ezali vendredi mokolo ya batata kasi mikolo nyonso tozokomona bamama bazotosa te
Ba mama, ba mama, ba mama, ba mama. Ba mama, ba mama, ba mama. Ba mama, ba mama, ba mama, ba mama. Présence. Ba mama, ba mama, ba mama. Présence, présence, ba mama. Présence, présence, ba mama. Ba mama, ba mama, ba mama. Ba mama, ba mama, ba mama, ba mama. Ba mama, ba mama. Tobengi batata. Batata totelema batata. Batata, batata. Batata, 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 batata. Batata, batata, batata. Batata, 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 batata. Batata, 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 batata. Batata, batata, batata. Batata, 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 batata. Batata, batata, batata. Batata, 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 batata. Batata, 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 batata. Merci Faki. Barreta la terre, batata. Barreta la terre, batata. Merci Faki. Ah, mama oye. Tozali. Batata oye. Oye. Tozali. Tozali papa. Ah, bah maman bazui presque une semaine. Hein? Batata oye. Oye. Etikali kaka lelo na lobi. Vendredi ya banani. Vendredi ya batata. Samedi ya batata. Mama oye. Soki pe bo clôturer semaine nyonso mabe eza te. Wa batata bazofuluka na bango te. Peut-être lokola papa etoko amonani lelo. Ebite. Na ba joueur nini? Osali recensement na ba joueur nini on na ba na minute. Tozali bato moko
tokoki koloba makambo mibale misato te liloba moko toapuye nzambe na biso tokoki kondima te moto asakana na biso batata jamais na veille bafete minene boye à la veille ya ndenge wana toza kokota mpe tokokota tokoprouve bino bamama baoye mungongo ya papa etoko ekufi te ezali azala mwa problème na makolo kasi na munoko bomeka te nzambe na ngai vraiment pardon papa bongisi na ngai kaka eloko buto oyo limbisa pardon papa fungola dodo kolonzese detu ntango ozalaka na makolo na yo nde okotili bango kuna na makolo bakoki koloba soki makolo na ngai ebongi papa obongisi okomona ndenge na koputa awa te kuna bango nyonso bapanzani kopanza bino kopanza boniko disaki ezali te tika likonga rizwa ngai kaka awa na kwei boye sava kasi bomona mokongo na ngai naza kokima jamais ngai soki nakimi mokolo soki amoni nkuya akimi mboka nyonso epanzani yango wana kasi miso kaka ye wana bokokota te surtout le 20 mai yango eza koya bokomona oyo ndenge tosalaka bino moto mobali moko kaka bosalesani boye ye moko atondi mbongo atangi amoni kaka quantité ya bino ya apesi kaka mbala moko ameli mbongo nyonso bopesaki donc tata moko kaka ameli mbongo nyonso bamama tata mibale papa tosalaka mobali moko ayaka awa papa akobengela biso mobali wana tozaki naye na mobali moko kaka tokotuna ye soki akoya mokolo nini papa azali lisusu boye papa benga ye kaka oyebi ye azalaka soki na Angola soki na RDC soki na Brazza toyebi ye alobaki ngai na kotika bamama te ngai nalobi biso na yo tokokufela awo alobi bokozwa réponse na pokwa soki akoya mokolo nini baba eyokani nkolo soki biso tozalaka boye kaka tosali likambo tokoluka mibali misato te bon papa etoko yokani toyoki merci nkolo papa de la ville topesi yoka 15 minutes tokota misala tofia ukili na 15 mai mpe yango ile 15 mai yango epe kuna na moi na mvula baza kubunda donc le 15 mai bapesi nga mpe 15 minutes na le 15 bon batata oye mama oye pipiripi $100 $50 $20 $10 nani akotelema liboso papa etoko mbuta etoko donc batata bazangi te wa tingini oye kojustifie absence naye Mama Pauline Mozeta, Pauline Mozeta ya Belgique. Oui. Na Anvers. Oui. Mwana na yo atindi $100 na konta batata po na vendredi ya lelo. Ye asengi boye. Mapamboli pe kimia na paroisse na bango ya Anvers. Pe asengi mapamboli pe kimia na feti ya Noël oyo na oyo bayebi papa kisolokele papa dialungala papa diangenda kontima yangwana oyo asengi papa bo oyo mususu etikali na koya kuna po wane ya makamu ya ye moko na komba tata mwana molimo santo amen. Pesa mikro kuna félicitations batata ye $100 azali mwana na biso kanda te zuwa te
mwana na biso ya mokonfia. Aza ko defa te. Mwana na biso ya mokonfia. Voilà. Ah. $100. Sekolela mokolo nini ngai nakosepela nazali kina nzambe nanga kolo tala likambo nanga bomoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te nzambe omongola kindika ekopola ekomaki ya kitoko nzambe omongola kidisala ya soso ekomaki ndeke okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo ngai naleli Masilinga
sekolela mokolo nini ngai nakosepela nazangi kimia nzambe nanga olo kotala likambo nanga bomoi nanga nyonso kolela sekolela mokolo nini ngai nakosepela nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te nzambe omongolaki ndika ekopola ekomaki ekitoko nzambe omongolaki lisala esoso ekomaki ndeke okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo ngai naleli ikolo mayele masilinga ngai naleli
Batata oye. Oye! Bozeli mkola ngope mingi. Bozeli tangwa ngo mingi. Tadi diangolo. Kasi po bosepela malamu bosala cotisation $50. Voilà. Papa, yango nga natunaki ye. 50 yango esika ozwilaki yango. Est-ce que ezalaki nango ka moko? Sikoyo ekomi cotisation ya $50. Oh $5, oh $10, alebo kangisa batata. Cotisation, voilà. Cotisation. Batata ye! Leku moye! Boseka ka ba mama ke basala ka minkayulu na kote wana tetala kande ngai. Komi minkayulu ya batata na $50. $50 ezoluka mawa. Soki deja yo yina 30. Ekosala bien. Yoki? Oh azana di. Kodutete. Bata na video ya batata, to ya batata. Kodutete. To ya batata, to ya batata. Yaka, kodutete. To yoka yekuna. Yoka lo kita Yerusalem. Ngana ebisaki bino akoshikaki faire betrier. Batata $50. Ouais! Voilà. Yoka lo kito. Point final. Point final. Point final. Lokola ye eko compléter 100 na ye. Ya lobe na ya susu na 30. Rien ko lokela biso so ba problème. Voilà. $100. Ouais! Éliminé! Éliminé! Ba mama ye. Tembezali. Nani? Ba mama ye. Pipiripi. Tembezali. Batata oye. Oye! Oluka kama kambo e. Ozwi. Sikoyo nasenga kibino 50 po tokokisa tata mwana pitata mulimo santo. Bokokisi bango. Siko ale boche su tata simo kimbango. Voilà. Mama Mwilu azangi siko. Mama Mwilu azangi. Mama Mwilu azangi. Banga nyoso photocopy. Batata oye. Oye. Solo bobosa ni mama na bino mama Mwilu. Yeah. Batata oye. Oye. Mama Mwilu azangi. Est-ce que biso tozaba orphelin de mère? Yeah. Tozaba orphelin de mère te. Mama na biso azali. Mais akenda wapi? Denga linga biso. Sikoyo ezoluka $100 totinda tike mama Mwilu aya. Tokanchaka mukolona le 12 avril. Biso $100. Tokancha mukolona zalisa biso batu bakasela liboso na mokili le 12 avril. Voilà. Nini wana? Nini wana? Nini wana? Oh. Nini wana? Oh. Oh. Attaquez. Attaquez. Voilà. Atata oye. Oye. Papa. Ya solo basi baloba ya. Oya sana bambwana ye. Aboki balio te. En tout cas, balio yango bayana bango. Tangu mbwa kosala bango nyonso bakimi. Aye koyebisanga mama Mwilu foka ka amonana. $100. Ouais! Éliminé! Oye! Oh, avant que le 6 juin. On est avant que le 6 juin. Entraînement. Papa miscible à Dendi. Entraînement. Ezali Moupepe. Oh yeah. Boko kisi une semaine te. Bokata di nanzela. Papa esali boye batikali. Tina octobre. Tina octobre. Tina octobre. Où est la prophétie?
nakimbelekela natitani batata babotoli nyonso bamama tobetela batata maboko maboko makasi fakita didangolo mpona batata bamama bainvité spécial bainvité spécial voilà bamama bainvité. Allez, bamama lotelema protocole na pokwa ya lelo na lotomo ya papa DG ya Kalu tokutana kuna na tribune tozali wana papa inspecteur protocole Tala mulongo ba invité. Mulongo ya ba invité. protocole biso banso na pokwa na tribune komuniko oyo epesami na papa DG Kalu tokuta na tribune bamatete kozala na ye moko papa inspecteur ya ville sainte aide chauffeur ya camion papa Raoul soki bomonaki saki boko toki lelo be marquete tikala kuna lobi boyela biso abe opesa na ville sainte protocole na pokwa biso banso tokuta na tribune na pokwa biso banso protocole na niveau nyonso wana libyengo mepesami na papa DG Kalu pamba te tokoyamba papa inspecteur ya ville sainte
volontaire Grand Équateur. Volontaire Grand Équateur. Tokuta na kongaseri kuna sika boye bino banso tokuta na kuna. Volontaire Grand Équateur. Tokuta na kongaseri kuna. Volontaire Grand Équateur. Volontaire Grand Équateur. Tokuta na kongaseri biso banso. Volontaire Grand Équateur tokuta na kongaseri biso banso sika boy. Ona tongo ya lelo tosilisi okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Bamama oye. Dobanga te. Na pokwa drapo toka kukitisa na pokwa na tungu tukotala papa de la ville soki ndenge nini. Papa ngana yebi bien. Lokola biso batata tolingaka kolia fufu ya malili te. C'est pourquoi na pokwa ba mama batosaka biso makasi. Fo avanda na ndaku alambela biso fufu. Donc kopola na bango déjà ici monani nango. Diasuka makani ngokila tusama. Muna zola kwange yese. Iye kwa mwana ngitata mwanda wavelela. Fumu tufuka mane vutula funda dia matondo. Dia matondo kwa beno batatu banlongo. Beno lukutubantu tulundi di munafuku wa mvimba. Kwa beto lueni fima vimpi tumonikina vinga kizugulu vutu dila matondo. Tutambu dilongi dina tuchukili munankangi tatanzambi munawavau kadini tunkuta munamwini wa mvimba. Salu kenu peki antungu lukimona kene. Mulombe la tena munantangu za onson. Utota kuna kuni luyimisa kadivu biyimini sitavanga buna busundidi. Tangu yifweni pasuda kota muna bisalu bina bikuba mane. Muna tukuna tela mane tulilombe la kala hitu ntwadi. Sumbule vonza bika vyakala na pi. Banze la mbanze iluselemi yenvivu myambanze iluselemi. Kwa nkangu na munantua utakota vaikal uvuva mchuta lomba. Tudiati langa babuingi mena bisengo bikondo lomeso. Benu na biasimbi kwa bampi wakuna betuati singi bantu kakabena lubahana ntona yezai. Chungula kwa muna nkuba manuzina zina Yesu za minkinzi. Tuka le 18 mai, le 20 mai, na teku na le 25 mai. Kangwa wingi wana yehuini ampasi muluwaka mu Yerusalemu. Bika vola bazibuli la zinzila za onsono. Tuka batakuizela na makumbi mazulu, makumbi mantoto, mamaza. Batakuizela pe muna malu. Nzila zao za kala za zibu kampasi baluwaka mu Yerusalemu. Mkuza tombi, mkuza tambula, kina kibavuidi mfunu. Katuleni kulusonga nzako, maonso mena kuansia ntangu, beno luzeimu. Edika katita monika, wao tutalembo kuluwila, tutalembo kulutuma mana. Mpasi zizidi kunsia ntangu. Menga mabantu matabungu ka. Bimbefu bia mumpila. Mavanga mumpila mana makondo lobete la mantantu nkale mpemba. Kuna kangi miyo ya mabantu balimbo kuna uti. Kuna kangi bisalu bia bantu mpasivo kabende kuntualako. Mana maonso no mavangu mantantu nkale mpemba. Nkwelo lo. Pasivo bana beno balimbo kala basunga mamuna minsiku. Mana maonso no mavanga mantantu nkale mpemba. Vuvu minu bina yetu. Wao tutavingila mbutuka ya mwana kumfutisu Kristo mnanitia kupadalunga na kiangani. Beno sila kutunuani na mvita zo za onso na
pasipo tatambula luvuva mukuntia ntango lumbu kya unu kya onso tutude na moko melo akututanina munazola kwangese mwana tata mwanda wavelela. Amen. Twende nukia mbote Ingetantino. Bando